Bonsoir, ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, bana nanga, bandeko nanga. Na elelo esu liboso na bino koyeba ko partager ka ko edifier kaka mukonkolo akotia kati na ngai. Na kotalisa kaka libota ya bana nzambe, bandeko nanga nebi ke boyebi ebele. Ona koyaka kaka naza kobakisa kaka un de plus na obino boyebi. Ni na ngaki na loba mokwalelo bandeko nanga. Mokwalelo na olobelaka likambo mingi tolobaka lete d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, azali nzambe ya Abraham, azali nzambe ya Isaac, azali mpe nzambe ya Jacob. Na komona lolenga mimonisaki kati na Jacob, me lelo ndenge nalobela mingi malamu na mabe oyo ekomelaki Jacob. Jacob akutanaki na makambo nini? Jacob avivaki eloko nini? Nini ya malamu ekomelaki Jacob na nsima kozwa benediction ya ndeko na ye abe. Lolenge bakabwanaki ezalaki séparation na bango, ezalaki pousse mingi soki toke na Genèse 27, ezali kotalisa biso tina nini Jacob akabwanaki na ndeko na ye. Jacob akabwanaki na ndeko na ye na kolanda conseil, na yebi te so na kobenga yango conseil ya malamu ya mama na ye oyo atalisaki ye. Jacob azalaki mwana oyo azalaki koluka toujours aza moto aza mokolo epa ndeko na ye. Soki totali meme tozongiso na makomi na Nzambe, lolenge babotamaki azalaki toujours mwana bandekoli te, toujours azala moto oyo aza koluka toujours azala liboso. Ndeko na ngai, makomi na Nzambe eza kotalisa biso lolenge Jacob azwaki benediction ndeko na ye, alande conseil ya mama na ye. Mama na ye alobe ayebisi lolenge nyonso ya kosala po ete aganye benediction ndeko na ye. Pe Jacob atosaki maloba mama na ye, pe Jacob asalaki oyo nyonso mama na alobelaki ye. Na nsima na yango ya solo azalaki beni, azwaki benediction ya mama ya papa na ye. Isaac abenisaki Jacob. Kozwa benediction oyo azwaki ute papa ne Abraham. Benediction na atalaki siko esengeli akitisa yango na kati na Esau. Mama na ye, mama Jacob ayebaki deja makanisi ya papa na bango, epi achangeaki yango. Mingi pe tokotala mokolo lelo, bandeko na biso ya solo bapapa bazaka toujours na makanisi, po papa ayebaka mwana na mwana lolenge nini esengeli atambwisama. Me mama pe ayebaka lolenge nini mwana esengeli azala. Jacob alande conseil ya mama na ye. Mama ne pe alobaki bien, na ndimi malédiction ekwe epai na ngai. Me soki na kotanga makomi na Nzambe, na kotala lolenge Jacob atambwisamaki, ya solo malédiction na etikala kaka epai Jacob. Jacob aki kotambola na mwinda pe na molili. Jacob ande kotambola na benediction ya tato atikela ye, na malédiction mama na ye apesi, parce que na nsima na yango Isaac atikalaki na kanda. Azalaki na pasi tant mwana Esawu ekolela. Ataleki esika esengelaki apambola Esau, apambolaki Jacob. Akoke kosala eloko mosusu te po balobaka maloba Nzambe soki esili kobima ezongaka te. Tomonaka mpe na mokolo lelo ndeko na ngai, Nzambe soki asili kobimisa maloba na ye azongelaka yango te. Alobaka maloba na eza lolenge ya mbula, kino ekokisa misala na yango nde ezongaka epai na ye. Lolenge Isaac asi apambolaki Jacob, akokesi kopambola Esau te. Donc akokesi koarrache lipamboli wana te, esengeli lipamboli wana etikala kati na Jacob. Kasi na kotala lolenge siko bomo ya Jacob etambwisamaki siko lolenge nini. Na komona ete asili kotambola na benediction ndeko na Jacob azangaki kimia na bomoi na ye. Jacob azangaki esengo na bomoi na ye. Jacob akomaki kotambola na culpabilité kati na ye. Jacob akomaki kotambola na mawa mingi kati na ye. Me azalaki na benediction Nzambe kati na ye, me bomoto na ye ebande kotalisa mabe oyo asalaki. Mama ne kaka aki kopesa esu solution, alobi lolenge ndeko na aza koluka koboma yo, esengeli obima na mboka oyo. Alukaki suko kosa lisusu papa ne tala lokuta. Ndeko na toki bakoyebisaka biso ete lokuta ezali arme ya monguna ya solo. Rebeka aki kotambola toujours na lokuta. Amemi su lokuta mosusu epapa na bite, soki Jacob abali mwasi ya mboko yo, bomo ya Jacob ekozanga kimia kopesa nga pasi, po esengeli te Jacob abala mwasi ya mboko yo, esengeli akende kobala mwasi na mboka na ngai. Papa Isaac atosaki su maloba mwasi na ye. Ndeko na ngai, tozali basi ya solo maloba na biso ememaka bomo epe maloba biso ememaka kufa. E ana moma maloba na biso ezongisaka bomoi, eza pe esika mosusu maloba na biso ememaka ba condamnation.
o nyonso Rebeka baki kosala kati na Jacob ayebaki te kaza kokondane mwani na kati na pasi. Na loboko ya tata Jacob aki kotambola kati na bénédiction, na loboko ya mama Jacob aki kotambola kati na malédiction. Bokoloba nga lolenge nini ye moto azalaki na makabo na Nzambe, lipambo na Nzambe, lelo tobenge le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ya solo tobenge le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob azalaki na bénédiction eutaki pa Abraham o Nzambe alobaka. Na kati na bénédiction na nde Jacob aki kokontinue nango kino ekitaki kati na Joseph. Jacob atambisamaki akendeki pe na mboka wana. Lolenge Nzambe aza toujours derrière maloba na ye. Ndeko nanga Nzambe akotikala Nzambe. Nzambe soki alobaka mama Josiane akopambola yo. Mama Josiane akosalelo ya minene. Mama Josiane ozali ya ngai. Ndeko na ngai maloba na Nzambe nekolongwa te. Kino ekokisama. Alo maloba Nzambe na po ekokisama pona kopesa Jacob confiance ke Nzambe azali na ye. Akomaki na bisika epai esengelaki apema. Nzambe se révélé kati na ye. Tant Nzambe se révélé kati na ye pona kolakisa Jacob kobanga te, komitungisa te, oza kotelengana na kati na désert te, me nazali na yo. Bipai nyonso kozala nga na kozala na yo, na kopambola yo, na kosungo, na kosalelo nyonso. Alors Jacob na kotelema alobaki ya solo, na sosoli ya solo na komi kotambola na bénédiction oyo papa pesaki ngai. Esika Jacob azwaki siko assurance. Ndeko na ngai kasi esokaki mpo na Jacob bongo te. Bakonsekansi kaka peyaki. Akomaki na mboka noko na ye. Moto liboso akutanaki na ye Rachel. Mwasi alingaki mingi na bomoi na ye. Mwasi alingaki kovanda ne movine mobimba. Mepesi amelaki Jacob grâce wana te. Jacob akome na mboka ya noko na ye. Lolenge monoko na ye ekosaki. Me maboko na ye esimbaki bénédiction ya papa na ye. Nyonso Jacob abande kosimba ebande kozala épanoui. Nyonso Jacob abande kosala ebande ko évoluer. Me monoko ne soki elobi likambo esengeli ezongisela ye mabe. Ndeko nanga toyeba ntango bato bapambolaka soki bato baza kopambola yo yeba maboko no mpe kopambolama. Kasi soki monoko ne esengeli koloba mabe yeba bisika nyonso bana kofungola monoko no mpo ete eloba ebanda kozongiselo kaka mabe. Yango balobi tokeba na maloba na biso, tokeba na lolenge na biso. Jacob soki asimbi eloko ebande kovolue mpe makomi na Nzambe eza kotalisa biso lolenge noko na ye amonaka bino banda okomi siko biloko na nga evolue lolenge kaka ya Joseph. Bénédiction ka Joseph elolenge ekitaki. Jacob apambolamaki na maboko na ye po papa na ye ayebaki aza kopambola Esaü. Me monoko na ye ezalaki béni te parce que elobaki lokuta. Yango na kolobaki kotambola na bénédiction mpe kotambola na malédiction. Akomaki tango alobi ke nalingi nazwa mwana na yo ya mwasi Rachel, monoko na elolenge efungwamaki azwaki eloko ya kitoko te, azwaki eloko ya mabe. Aiko se retrouver na Léa, mwasi alingaki kutu teke ya bala, na se retrouver na Léa parce que monoko na ye déjà ebande ko etambwisamaki na kati na lokuta. Lokuto ya tambwisamaki nango kaka lokuto so ba memeli ye ake ko se retrouver na Léa. Akoke kosala autrement te, lolenge papa ne pe akoke kosala autrement te. Yango ndeko na nga na koyebisa yo mingi tososolaka te, mingi toyebaka te ke tango tobimisaka maloba kati na biso, maloba ni tobimisaka. Esenge tososola maloba tobimisaka ndeko na ngai. Yo komona lobi likambo, moni elekani, me maloba neza kolando na sima mokongo. Maloba neza kokondane yo. Jacob se retrouve ke azali na Léa. Alobi te nga nasengaki Léa te lolenge nini okosi ngai. Noko na lobi te na kopeso pe Rachel, mais na condition osela ngai susu 7 ans. Alors pendant 14 ans Jacob alekanaki na souffrance na minyoko. Ndeko na ngai peut-être Jacob arevaka te ke tango okende pa noko nesengela nyoko ya mabongo. Abande ko travailler sans salaire. Abande ko travailler pona me ani ko travailler pour gagner mwasi. Tala siko monyokoli, tala passe ezai kati na Jacob. De vie à Jacob, ou tazaki bénédiction de konaye, Jacob azangaki kimia. Akomi kobota na Léa, ya solo.
kasi mwasi wana naye koluka abota na ye atikala kobotela ye te kino Jacob amonaki te pasi eleki. Ta mwasi akotuna lolenge nini ozali kopesa mwasi mosusu wana bana ozoko kopesa nga bana te. Nini Jacob alobaki, eske nga mutu napesaka bana? Bana bautaka epa Nzambe. Jacob alobaki bongo. Na nsima mikolo lolenge maloba ne konfesa ke bonzambana bautaka epa Nzambe. Nzambe abaki kopambola Rachel. Rachel abotaki Joseph. Na nsima nango Jacob amone comme si aganye. Lolenge Rachel abotelinga esenge sikona bima na mboko yo. Na ayebaki keno ayaki na mboka na po azwa mwasi. Biti nezalaki takende kosalela noko na ye. Biti nezalaki keno conseil mama na pesa kekete kima liwa parce que soki lelo tozali tenga na papa na yo ndeko na koboma yo. Na kozala na perte ya bino mibale. Na kobungisa Esau na kobungisa pe yo. Alors pona bungisa bino te kimepa noko na yo. Kosa papa no keko luka mwasi kuna. Oui, akende pe kuna pa kute na Rachel mwasi alingaki. Jacob après 14 ans souffrance avandaki na mboka na. Pe tango ayeko bakisa sous 6 ans pour a total Jacob asalaki 20 ans. Kina longwaki na mboka na après 20 ans po azonga na mboka bakoko. Azonga na mboka tata na ye. Ndekosa Jacob ezalaki abali Rachel azongi na mboka na ye. Mais akoke kozonga te parce que bande kolanda siko condition oyo noko na kome kopesa ye. Esengelaki atosa, esengelaki alanda. Tala pasi condamnation de konanga okoko yibe loko mususu mememelo mikakatano. Okoko sala lika mususu e condamné vi na yo. Okoko kende koluka eloko mususu e bebisi vi na yo. Jacob akendeki soki abalaki Rachel, tamsenga kazo Rachel azongi na mboka na ye. Mais tellement que ezalaki ke abale kotambwa da na lokuta monoko ne ezaki da monoko ekotambwa na lokuta akoma sous la malédiction. Po azwa mwasi seta. Tango azi Rachel noko na biso sela ngai sous seta. Na sima seta abakisaki sous 6 ans. Jacob avandaki na mboka na pa akende kokutana na Esau. Angai. Nzambe alobaki na ye nazali na yo. Nzambe alobaki esika tokoke na kopambola yo ya solo maloba Nzambe ekokisamaki. Nzambe apambolaki Jacob. Apesaki mwasi, apesaki basi. Jacob azalaki na basi pe na bana. Azangaki eloko te pe Jacob musala nyonso asalaki aganyaki yango parce que azongaki maboko pamba te. Salaire na nyonso arekiperaki yango pe akendeki na yango. Baloba Nzambe ekokisamaki mi na condition nini ndeko na ngai. Séparation nyonso ezalaka malamu na ya mabe. Na séparation Jacob akutanaki na yango na ndeko na Esau akendeki batikala kozwa esengo te. Atikala kozwa kimia te. Ya liboso abali mwasi alingaki te. Tala pasi ya motema na ye. Aye kovanda lingi mwasi osko alingaki ya motema na ye, mwasi na koki kopesa bana te. Akomi siko ke na musala azali kosala, noko na ye akomplike lisusu. Mena yango nyonso telema zaki na bonzambe alongisamaki. Akomi koluka siko azonga na mboka na ye. Kozonga kuna akomi komituna na kozonga lolenge ni nabimaki na mboka na kati na mabe. Nabimaki na kati na mabe. Na kozonga kuna lolenge nini. Tango aza koluka zonga, komi na mboka esengelaki akoma, mwana ne ya mwasi unique. Zisu mwana eba bize na ye. Ememi pasi na mboka wana. Bandeko na mibaba lobi lokuta. Bamemi ba massacre, bamemi ba pillage. Pona nini? Lokwa ba bizaki na ndeko na bango mwasi. Pasi boni Jacob aki ko traverser. Ndeko na ngai eloko toko lobaka ya solo na kobeta lokwa histoire mais na boyko na pona kota na profondeur longi na koloba ezali be edification na kosalaka mais so na bina memango vraiment na prédication ndeko nanga ezali séminaire mobimba ondeko akoko sala mais lolenge na bi ezali edification na sima na yango mwasi alingaki mingi ayeko botela ye mwana wana etindi susu mwasi alingaki mingi mwasi wana akufi. Tala pasi ya Job. Donc esengo ezalaka te. Eloko babengi esengo kati na ezala. Mais azalaki na bénédiction Nzambe. Ndeko nanga konyokoma mutu mususu
toloba te baloki ye tobenga ngo kindoki te babenga ngo te asimba biloko ya mabe botala bomoi na ye mpo na nini ye boye bokoyebisanga mpo na Job ezalaki nini mpo na Job ezalaki lokuta atambolaki na yango ezalaki mpo ayibaki benediction ya ndeko na ye me na soki totali ntango azali kobima na mbokana akutanaki na nzambe oyo esika babengi Betel nzambe apesaki bapromese me sikoyo bapromese wana ezalaki bisika nini Jacob abundaki na molimo alongisamaki ntango yaki kokóma na mosuni ekokisamaki ntango akutani na Ezawu akondanaki ete Ezawu abundisaki ete me Ezawu ayambaki na esengo Ezawu ayambaki ntango aza kopresente basi na ye bana na ye bibwele na ye ayambaki na kati na esengo paske na ntango wana alekaki siko na kati na kolela mabe na ye liboso na nzambe ngai okomona moto mosusu aza konyokwama maza na ngolo ya nzambe kati na ye okomona moto aza kolela me bilembo na nzambe eza kati na ye me esengelaki asosola ntango abelelaki abundisamaki ti alobaki na ange nakotika yo kino yo kopambola ngai ange ado koloba tika nga nakende kikososiete nakotambola na benediction ya solo me esenge siko nazwa benediction mpe ya bonzambe mpo nalonga ndeko na ngai Ezawu alors si nini nzambe atiaki mpo na kotalisa ete nalongisi atikaki kashe ya oyo balobi abukaki moku ya loketo epai ya komaki bwate ntongo etanaki Jacob alongisamaki mpe ntango akutanaki na ndeko na ye eloko moko esalamaki te yango na kolobo ndeko na ngai ekoki kozala yo otambolaka eya na bitumba mosusu ndeko na ngai ya solo oza na bonzambe osambelaka oyebi nzambe ondimela nzambe meya na bitumba mosusu eza kosenga koyeba koveye na kati na priere koyeba koveye na kati na adoration koyeba koveye na kati na connaissance ata balobi yo ozali ya nzambe me koyeba kosimba bonzambe koyeba korekonetre mabe na yo koyeba korenonce na mabe na yo koyeba kobongama ndeko na nga avant nzambe ayanola alingaka to rekonetre bamabe na biso alingaka to se emilie to mikitisa na se ya makolo na ye ya solo Job amikitisaki epa ndeko na ye balobi abande kokende kokutana ndeko na ye aza ya kofukama mpo na nini ayebaki soki akutani na ndeko na ye ndeko na kosala ye mabe mais au contraire tellement alongisamaki da na bonzambe balobi oyo tolongaka na molimo yeba mpe na mosuni tolongi yango ndeko na nga bitumba nyonso kokobunda tanke na lolongi yango na molimo te yeba na mosuni okolonga eloko te e yango esengaka bitumba tolonga parce que balobi na makomi na nzambe nous n'avons pas lutté contre la chair mais contre les esprits malins ntango Jacob aki kobondela abande kobondela abande kobunda na ange ya nzambe mpo nini mabe ezalaki kati na esengelaki ekweya ndeko ne mpe ndeko napesaki esika kovanda mpe avandaki na kimia me kimia esilaki te esuki wana te Jacob aza kokontinue pasi na ye ekomi wana lisusu mwasi oyo alingaki mwasi wana akufi mwana oyo alingaki na makasi bandeko na ye babungisi ye tala pasi ya Job ndeko na nga me tokoloba ngo nini tokobenga ngo nini nyonso wana bakonsekansi ya lokuta nyonso wana bakonsekansi ya kondima benediction oyo ezalaki ya ye te mpo na soki totali uta libuma mama abande kowelaki bokonzi nzambe mpe akoki kopambole na lolenge mosusu me awelaki benediction ya ndeko na ye mpe andimaki mabe ya mama na ye andimaki lokuta mama na ye tala mabe ememelaki Jacob priere ya Jacob ekomaki nzambe tia vine akata vine na mokuse parce que azomona esengo ya vi te ndeko na nga okosi ozalaka na babiloko mosusu na bomoi na yo ememela yo esengo te ememela yo pasi okoki kozala olukaka biloko mosusu osila kosimba ule ememela yo esengo ememela yo kolela Jacob alela vi na ye mobimba mwana ade kotia su motema Benjamin bakange su na boloko Jacob akomaki na suka asengaki liwa Jacob asengaki liwa ndeko na ngai nzambe ayebaki esika abombi benediction ya Jacob abombaki benediction ya Jacob na kati na Joseph po esengo ya Jacob eyaki komonisama na maboko ya Joseph na kati na esika Jacob akende kozwa kimia na maboko ya Joseph
nde esika Jacob azwaki esengo ya vie, nde esika Jacob amonaki elengi ya vie, nde esika Jacob apemaki. Jacob vie na ye mobimba kino so tokei na Genèse 47 aza koloba na Farao, vie na nga eza ya 130 ans me eleki na lolenge ya mabe, eleki na lolenge ya esengo te, nakoka kutu kokóma na bambula bapapa na nga bakóma te. Mpo na nini? Jacob atikala kosepela te. Nyonso wana mpo na nini? Awelaki kozwaki bokonzi oyo ezali ya ye te, awelaki kowela benediction oyo ezalaki ya ndeko na ye. Mokozwa eloko mosusu yo mona yango lokola benediction ya Nzambe, me eza benediction te ya solo. Okomona yango benediction me bakonsekansi ekoyela yo. Ndeko na ngai esengeli tososola. So balobi lelo tamba lolenge ya Jacob, ndeko nango koloba te oyo eza bakondamnation ya Satana. Tokoluka tobenga na bademo, tokoluka tolongola milimo mabe, me lolenge nini? Nyonso na paske atambolaki na lokuta mama na ye. Kona ngai lolenge Nzambe azalaki de apambola Abraham, apambola Isaac, esengelaki lolenge Isaac apambolaki Jacob, etikalaki bongo. Me bakonsekansi apeyaki. Nangaki naloba nino ya ndeko na ngai? Nangaki naloba okoko bengama ya Nzambe, okobengama mosaleli ya Nzambe, bakobengo apotre, évangéliste, eliste, diacre, pasteur. Ndeko na nga oza na likabo ya Nzambe. Likabo ya Nzambe ozali na yango, ndeko na nga esengeli koyeba lolenga kotambwisa yango. Tango yo ozali na likabo ya Nzambe, moza koyeba lolenga kotambwisa yango te. Okomi kotambwisa yango na lolenge na yo, tokomi kotambwisa yango na bakonseil ya mabe, tokomi kotambwisa yango na lolenge Nzambe alingi otambwisa yango te. Ndeko na ngai okokuta na bakonsekansi. Okomona ozali pasteur me libota na ezangi kimia. Ndeko na ngai sozi Genèse 27 tina 30 eza kotalisa bomoi ya Jacob pe vie na ye mobimba. Tike te Nzambe alola pambola bino. Nakoki koloba mingi me moyen naloba mingi eza te ndeko na ngai. Moko nazalaki na ngwangu na bena partage na bino. Nzambe alola yeba kopambola bino. Nga nazaka ndeko na bino o Nzambe akotalisa nga na yeba kopartageaka na bino. Soki Nzambe akopermettre tokozala kaka pe eza na mokolo, peut-être na place na sala édification ekozala prédication. Oyo ezali baedification kaka oyo naza kopartage na bandeko na ngai, koyeba kososola malamu na mabe, koyeba kose prepare tango koyoka prédication ya Nzambe eba kozesika kovanda. Tike te Nzambe alola pambola bino, moke na likolo na se, oyo azali kopesa biso pema moko na mokolo, bandeko na nga bolembanga te nazaka koya bino, bisika oyo nazali kososola te, tozali wana mpona kosungana. Ba jugement mo ba critique moi, ba commentaire ememaka pe mwa connaissance. Tike te Nzambe alola apambola bino, moke nazaki nango yango wana. Mopesi pema pe mopesi bomoi azala na bino, ndekumu ezonga kaka epa moke na likolo ase oyo azali kobakisela biso ka mpema mokolo na mokolo, po azali kopermettre na yaka na batelefone na bino eba kopartage longo na bino. Ba joyeux Noël, ba joyeux Noël, bandeko bafetaka Noël oyo bazali bakatholike, oyo bazali kocroire na Noël, oyo baza koyeba Noël ezali nini. En tout cas ba joyeux Noël, joyeux Noël. Pe na bandeko mpo na bango Noël eza vraiment eloko moko te, mpo na bango ezali nango histoire fondée mpo na mundele. En tout cas mutu na mutu na conviction na ye. Nalobaka Nzambe azali moko lolenge na Actes des Apôtres aza koloba Paul Apollos, biso nso tozali kotombola ka Nzambe ya likolo. Tike te lokumu ezonge pa moke na likolo na se. Nzambe apesaka pema pe bomoi. Merci beaucoup, on est ensemble.